ale mutila mta comme ndo musicien na betela 4x4 te abengi musicien ya koyemba o kuna ke kuna abengi musicien ya koyemba yo sala ko betela 4x4 mais so je dis chaba ngana zo 4 chaba mais botala ba film à Molière ndenge zoleka Blaise Mbonda mtazo beta tango na limbonda sate do ifale ngana beta partition na nina kutaki ba wenge après limbonda aussi ça va partition na yakone ko cha aussi yakene ko panza wenge kolo orchestre leader orchestre za jibe piana poto yebi yene mtazali papa yeme mtachaki ba suki lelo ngoko tana wenge za kisi jibe umona president jibe umoni Weranson Blaise Bula ale makaba dile masela baonde ba kolo orchestre ce que comme makambo non producteur ngana zo comprendre producteur comme chaba tuna liste ba reconnaître Blaise Mbonda na wenge comprendre problème ngana na mbongo te mais ba reconnaître lelo force wana yaki ya wenge azalaki comprendre pour na ibisa ibino kote mino débit ya mulolo mais azala fudi disi fa ko bengisa e so bobo ya Blaise Mbonda bo bengita Maradona potiti na kuta Maradona biso nyoso ekuta Maradona na drum lelo Maradona zate titina lelo Blaise Mbonda zate Ali Mbonda titina kuta zala chose bete na Maradona mengai Blaise Mbonda bete na Ali Mbonda te na bete na Ali Mbonda te on a eu l'époque où on a Blaise Mbonda sera mulolo ikima puis Blaise Mbonda a obeta Mbonda to na ebaki na mona Ali Mbonda te to zong ça rappelle histoire na mona Ali Mbonda te c'est que la biso toujours le bas fort na ba base ba côté tout na katange monde to aller tout le bas fort et c'est pour sa bisoté il fallait normalement ba reconnaître ba on surtout pour ndenge makambo bandela kindepe okende. Venez découvrir Lens by BBL, des lentilles de qualité supérieure hydrocore valables 1 an. Possibilité d'envoi à l'international. Sublimez votre regard avec Lens by BBL. Rendez-vous sur Instagram et Facebook sur le compte @lensbybbl_kin. Nous sommes disponibles sur WhatsApp au +33 7 56 93 93 24 pour le service en France et au +243 810 608 515 pour le service au Congo. Pour l'achat et la réservation de vos futures lentilles. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi déjà na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 €, 100 €, 1000 € na yo. Contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungolela la page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au Kokoka. Aucun mode de paiement, soit PayPal, ton compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, bayeli biso gratuité à 100. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure dans laquelle vous êtes en train de suivre Congo Mokili Télévision. Na minute on a katia commune ya Kitambo, toza awa, toza moi bah, impression en ce qui concerne début, il y a la répétition, il y a Wenge 4x4, donc bah, lui tout terrain. Donc on a pour ça, tu as bah, impression à tout. Par rapport à bah, absence surtout au bazali bah, ressortissant, il y a commune il y a Kitambo. Est-ce que bah, soutenir 4x4 car est-ce que bah, tout va normal que bah, absence soit bah, ta commune à Bango bazala et ça la remarquable boé. Donc mais avant de commencer ma intervention à Bango, toujours les kaka même Nanzela il y a Blaise Mbonda, babi est mon rôle titulaire. Donc Blaise Mbonda, bonjour. Bonjour, bonne santé. En tout cas pour les cailloutes. Ok, ngapi na zalanga calmement. Nyoso zo les gars tout na miso ya mambo nzambe. Na ebite se mutuna nini yoko tuna wa.
pour motuna so mona na miso abatu dona na minga olobate Lelo Wenge 4x4 tout terrain babandi ba répétition. Il semblerait que na minute titulaire aza sous-souté yo titulaire va remplacer. Bon, babiloko wana eza makambo nzambe. Soki tangamaki yo bakobenga yo. Mais botala ba film Molière ndenge ezoleka Blaise Mbonda mtazobeta. Tango na limbonda sate. Donc il fallait ngana beta ba partition nani na kutaki ba Wenge. Après limbonda aussi ça ba partition na ya connaître coach aussi ya kengo panza Wenge. Ngeno panza Wenge sondeni. Teska Wenge kabwanaki 4x4 ndenge ba wasugulila kiwana. Parce que ngana beti na Maradona na beti na Titi na Zomona na beti na Mandu mingi bazo beta wana baby Blaise Kombote baby Blaise Kombote so tuni bo Blaise mais soko tala film ya Molière ya kala omona Blaise Mbonda azali Blaise Kombo azali Didier Masera azali Mandu Tila azali les rois Full King azali en tant qu'animateur ya tokutaka na Wenge azali c'est Blaise Mbonda mtabeta. Actuellement Full King par exemple pourquoi remplacer alors Full King na habité so ba jouer mais na limite ba jouer pour ngana zomona batu ya kala bazalité à part na zomona ba kontika quand bazali wana ba doa ba administrateur ya mouvement mutu bazali bon ba umbu ba kompanaka bango wana ya kala wana bazate biso to sali ba Blaise Mbonda ye batu mutatali bino wana Blaise Mbonda ye mais si ko tozo comprendre te soki nini non nano ba bengi biso te na komaki kuna balobi na biso ezali producteur moto azopona bilongi na ye bosonga na lobani producteur azopona bilongi na ye yazo producteur pour la par rapport à son yokaka comment non producteur ndenge bango balobi na biso non producteur ndem tazopona mais kolo orchestre leader orchestre za JB piana poto yebi yele mtazali papa ye mtachaki batu suki lelo ngoko tana Wenge zaki c'est JB omona président JB omoni Weranson Blaise Bula Alain Makaba Didier Masela baonde ba kolo orchestre siko komi makambo non producteur ngana zo comprendre producteur akomo chaba tuna liste banda mkoni mbuli ni banda producteur cha liste isala ate Wenge zali eloko oyo balobi tout le monde azaki na Wenge aya mais comme producteur aussi na liste to koma secrétaire bana bandal ba komo benga Mbonda mais Blaise Mbonda to moni ote ba masa banda na Mbonda ba fanatique bazo benga bon nazo zela kaka soki ezali na ba ko benga ngana oya est-ce que Blaise Mbonda a rassuré dans réponse wana aux autres ba producteur ndé moto azot tia dans la liste en tout cas ngai na yebité wana komi donc mutu na mutu sala na jeune aye mutu na mutu travailler na condition ça lokwa ba joueur à kala batini ka entraîneur kene luka ba joueur ya bien en Léopard akomi ngona zulu ka pourcentage entraîneur kene ngona yonga na journaliste mais na place Blaise Mbonda yum to sala wana mais ba ina 5 chaba mais na obeto de chaba ya d'accord d'accord bon to yebite so ezandenge wana ayo lingano corruption te on bazo te. Bon, ngai problème nange zali wana te, problème nange zali ba reconnaître Blaise Mbonda na Wenge. Comprendre? Problème nange na mbongo te mais ba reconnaître lelo force wana yaki ya Wenge azalaki. Comprendre? Pour na yebisa bino écouter bino débit ya mulolo biso to na kati. Si bakine bouger. Hein? Magamususu batu musu balera soko tuni banga est-ce que tango yo ba Blaise Kombo bazalaki wapi mais là on a bilongo musu comme wela non ngai fona beta kaka o beta ndenge nini mais so balandi ba film ya kala tango na bachucha pancarte na Mobutu Wenge bazate Ozaire numéro 1 Ozaire botala yango hein Molière a chaka chaque jour so bilongi na bango ezana kati wana boko déclare mais botala ba film ya Molière azo tcha na kati hein
loba na Molière cha banda ba film wenge nyonso kala soki bazali te bolongoli bango soki bazali bobengi bato bazali na ba film wana ba Molière c'est ça wenge 4x4 yango na nde wenge. Pour la Blaise Mbonda, mis à part yo banane sous au bazar recalé au jusque là n'a pas bien monté. Mais na tant que doyen ya wenge nazo mona Maradona azate Mandutila azate bon pour Patient akutaki Mandutila nde titulaire. Mais bakolo wenge wana bazali ba mandu wana bakolo wenge ti biso kuteki bango mandu abandi wenge na ba El Pazo mais azala Afrique du Sud frère ko bengisa ye so bobo ya Blaise Mbonda bo bengita Maradona potiti na kuta Maradona biso nyoso ekuta Maradona na drum donc loga makasi nde yango wana fallait ba benga biso ngana bandele ndenge nakutaka bango nakuti bango nakisa mani nanga après Ali Mbonda ya kozwa donc bo bandela histoire ndenge zalaki wenge zalaki histoire vraie wenge zalaki histoire vraie na bandele nangai ti na suka so na silisi Ali Mbonda ya kingana Ali Mbonda to beta te to kutara te eza une chance ya bien ko tukutane farafara to bete sika moko te ata mukolo moko te salama te ngana yaki tango na longwe na wenge nde Ali Mbonda ye namona ye boye te mena okaka ko batere moka ye na simano Ali Mbonda. N'est-ce pas que tam susu ba bengisi Blaise Mbonda te parce que yo milongo la ki déjà ezaki te parce que ba panza na ndé bino bokabone mais yo milongo la ki avant ko milongo la avant ezali te balobi bazoluka ba doyen ya wenge o basimba ki nzete wana po etelema mulayi bazoluka nde bango baluka te po mutu mingi pe bali wana balongwa Maradona longwa pe Blaise Mbonda longwa Mandutila longwa wenge kabwani bansu bake boza te ba po non on constate que la majorité bateau bazon qui bango déjà ba longwa mais en tout cas c'est pour na bongo bokolo ba wenge BCBG 4x4 te po ba doye wana basate po bolobi wenge ya kala 4x4 ba beta na 4x4 so mona 4x4 ezali biso wenge 4x4 et le kala Molière bomona kango c'est ça wenge 4x4 na salaka émission mona lobaki wenge oye kabwani maison mère BCBG ezali wenge te wenge ezali 4x4 mais oye sami lelo ba jibe takendaki asali BCBG na wenge BCBG wera elle pepe ya wenge ba otu akenda ba Marie Paul mais balobi wana te balobi wenge 4x4 4x4 na suko banani bo bandie bandeli fo bolo bakutu bandeli ba wenge na bino bono ata wenge 4x4 to bolo bate ba doyen ya wenge bazate metam bolobi wenge 4x4 oya kala wana bato basala posa ba biloko ba out Maradona yo yakolokota yakokabila ka arkekete bwe tumtingini kimame simbe abonga boloke tata makuru tumti he tumti Blaise Mbonda ye esa biloko wana bazuluka biloko kosunisa mutu biloko kosunisa bato na bata wana okumbrani Blaise Mbonda ye oso comprendre ba biloko wana donc ça nécessaire yango ne bandeli ya wenge oto bandoko ko na ba succès okumbrani ba malu aluki makambu wenge ya biso moko ba biloko wana eya itatule zipembe peperere dododedo kulukusa osomona ngote ba biloko wana eza mtabeti ngazali. Mais dis-moi Blaise Mbonda, j'espère que tout ça là yo moi surprise mo boye hein avec batnabiso ya Congo Mokili ba internet na biso ba landa biso ensemble et ça tous ba impression ya batu hein est-ce que baza pour est-ce que baza contre en ce qui concerne Maramozo leka na minute oyo pona ba absence ya batu mususu ya kati surtout ya batakitambo hein
nakati ya wenge est-ce que ba aucun des concerts malgré que bata musuza gitambo bazate est-ce que ba soutenir concert wana malgré que batna bango ya ngembo baate donc dinanga to landa elongo. Bonjour. Bonjour. Tout le monde est en rate kitambo hein webi moi que wenge kata fakate ezozonga lisusu bango nyonso bazosangana nayebi masolango wenge bango to ensemble bazongana kasi ele seningaka pasi po Blaise Mbonda aza pena ve ya biso ya palin batera munene na kata kisaso pe na mabelo ya kitambo kwa po makambo solo te banda na kitambo ba bater batalaku ba animateur te batalaku banda awa na kitambo mutako sote siko iloke sangaka passe neti ve na nga Blaise batu tout moni balimbonda to moni banani siko Blaise Mbonda kolo histoire biso to nobetana wenge musique à l'époque to betana ba wenge na batimo to betana wenge na ba la samba wala benga Cosmopolis na époque ba JB Wera Didier Masela Blaise Boula to nobetana partout biso ya lever da wenge ki binda si ba on ba ke sa Pentagone biso to kangi pe ki sasa parce que souci da rapona Blaise Mbonda président JB Mutopamba fait na JB prêtre bozwa mutu na bino. Et ça l'a bien, à zapper le 30 juin, dans le stade. Babeta Tana Limbonda, et ça l'a bien pour naïbe époque quand on a Blaise Mbonda. C'est Ramoulolo Ikima. Mon vieux Blaise Adaki a Obeta Mbonda. Tom naïba qui n'a mona Aling Mbonda. Tout le monde se rappelle histoire. N'a mona Aling Mbonda. Naïbi Blaise Mbonda. Si mana Dombonda. Dombonda. Kolo histoire Yohana. On comprend donc Weranson, président. Ça mutema bolamu bokitsa pena mutema s'il te plaît ngai manager mikibinda nkoi ngai yo na ba dudu bisotu to sengi pona nga na sengi bolimbi pene belé zong sa vie na ngai abeta le 30 juin et ça moi implice poza pena griffe ya wingi alika déjà en tout cas likambo wana e déranger biso mingi bana kitambo to lobele po beau frère na biso Werason mwana kitambo yemoro jibe piana mwana bandal tout ça déjà le roman comme tu comprends te wenge ba bengisi bato ba bandaki yango donc sur ce pena ya wenge ba bengisi bango mais tout surtout ka vina biso Blaise Mbonda mwana kitambo penda ba kolo bato ba bundaki penda tan wenge bandaki na wenge evimbi ne evimbaki lelo mais tout moni ba kipe en tout cas ils ont tungisa biso mingi tozoye baté za tricage ba bengi ba doyen ndambo ba doyen sous batiki bango tonde. Pour ceux qui ont doyen, il fallait normalement Blaise Mbonda azala na kati ya place mais tout le monde attend en tout cas ils ont tungisa biso nazo yebate to lobande nini ba président batela biso likambo ba président mouvement le rôle Werason président Werason na président JB Piana pour bonde ba kolo histoire ba mema makambo ngo ba mitu à train ba reconnaître Blaise pe mwana kitambo ba kolo source wenge bango wana pour na moi déjà kokota la ki pour tozaki na vie na baleine. Moi, la kitambo, bango lisu ba sur sa wenge, ba reconnaître vient na baleine. Mais pourquoi ba reconnaître Blaise Mbonda te? En tout cas, kotane tungi singa makasi ya. Po baleine agine déjà na poto. Mais ba bengiye, aye, po ba sala likambo, mais ndeni ni Blaise Mbonda, ba kubato ba concentrer kini pendant de makambo kenda ba bengiye en tout cas, ti siko zo tungi sabiso tozo ibate, ezo lekela biso tozo loba fort na ba base ba côté tout na katange monde to ala to loba fort. Et c'est pour le il fallait normalement reconnaître que surtout pour ne makambo bandela qui ndepé okendela. En tout cas, elo na sengala wa présent batala bien, basa la gratitude, basa te to ben numéro te, il faut ba benda bango tout. Wana pesa bien. Initiation wenge bazui ya wasangana ensemble ko betisa bango lisusu et sali biso bien, biso toza ba wenge man. Reprendre. To bando biso tout ba jeune ko lata ko landeza wenge. Mais il fallait bazonga na source. La source pena batala ta mutu nini abetara lo collé abetara Mbonda po wenge wana etelema j'ai commandé comme lelo biso ne singa nazo regretter ba absence ba te belé monsieur ba kufa monsieur na yebi pe bazan vie ba Blaise Mbonda bazan vie ba fait na biso moya accompagnateur dans les colo qu'on a rotalo di ve koko ta yebi mamna oloba comprendre le wana fo ve koko ta do mutu to le kana wenge wa chata mo point sa wenge faza na ndolo wana pona image mais bonne chance. Nous les cas bientôt aux alapes le 30 juin. Ah, ça qui est borokima pour borokima te po biso de zaba wengeman. Comprendre? De wengeza idole na biso inspira biso to ozala. Mais bazonga na tanzana nous. Ba Blaise Mbonda baza
bon naza fan na Blaise Mbonda te to fan na pe côté moté na yebi ka moi histoire wenge comprendre Blaise Mbonda baza ba e koko tayebi mamna loba nanga toto landa ba impression ya batu o bazo réclamer quand même ba présence ya ba o bazala ki wana bana ngembo o bazaki présent ba participer les pour que wenge pendeza la pena wenge ndenge ezalaka liboso au monde ndenge ni d'après mais esa idée ya malamu bon partout sur les tables sur les fanatiques bazate au salama comboté il faut fanatique ne bazala ceux bazo déclarer ils ont droit na bango vous comprenez les alliés locaux là mona moko bondo ninga mingi na ndako azate ça la passe donc mona ngondo izanga yi na kitambo yango ba déclarer ya droit na bango mais il faut bazala wenge pe za wenge tant ba Blaise Bula ali ba jibe bazali donc eza wenge bo soki nga na zate do ba kota te ponga na zate non ba kota bo bango moko conscience na bango ba yebi non élément moko azana fuka Blaise Mbonda zala yango na fandi na zo zela so ba benginga ernios na oya fanatique ba décourager te ba continuer na nani na bango pour monsieur la zoko non so ki Blaise Mbonda za te biso bana kitambo to ya late bona ebite wana ya makanisi na bango adi dankray Robert Tongi adi dankray kokota yaki china pale mais marqué to kutana ki te mais ayebi sika makambe bandela ki eska to kendela ki wenge ayaki to solola ki na ete mais te ko solola ki muke bon fanatique kaka makamoni na maboka fanatique Blaise Mbonda asa concerne bata ponto ba réaction mo ngezande bon mingi bazo benga nga parti ya poto non Mbonda mende ni tozo ka yo te ba répéter ce bandi yo zate bon ngala za kolo wenge te kolo wenge bazali nazo ça mon réponse très bien ba kolo wenge bazali mais kolo wenge ngezali ba Chiba Sawana, Didi Masela, Blaise Bula, Dolph Lengezi, Ale Makaba, yango to noko sela no. Nande ko sela ba benganga. Ba honde ba kolo makam mena yoki ba bité. Mutazo produit batu producteur. Bon sikoyo. Mususu ali batimsu na mokili bazali oyo azole sula likamoga mabe. Musuwa zala likamno ya malamu musuwa ningo na musuwa ningo te parce que bible mtelobi ndengwana do toki ko tambola na muto zo tambola na batebe na mokili mais musuwa baningi yote po Jésus kutu baninga kite batu musuwa baninga ki Jésus ope baninga kite bazali do yar ko Blaise Mbonda musuwa baningi nga ba obenganga do nana mingi ka do yango na kanina oloba kaka do ba fanatique ba so déclarer mingi pona Blaise Mbonda ngala za problème te nga problème nangi za yango na so ba fanatique na ngai ngana saka kana kitambo te ngana yaki Blaise Mbonda ya 24 communes nasaka ya bino te Blaise Mbonda azalaki 24 communes donc soki bazo déclarer batebele bazo benganga esaka te bafanatique na kitambo za mboka ngana botami esika na koleli basa bafanatique na c'est vrai mais elle est bien basa la reconnaissant na ba ningo to bandaki na passe wana mwanza basungi to zota mwa muke bo pesa vita biso te so boli to beta te bo kanisa ta biso pesa biso ngo oyo ofeliza la bo musado sala ki lepso yaki pe ofele tite soka ba potre ba maboko oyo sikoyo ba pesi bino mwa pai bokabula bota pe waninga te muninga like wana Blaise Mbonda ba beta mwa keke ba mikona yawa benga na pese moi 3000 mais Blaise obeta ka moi partition na wana ekoki na mais so no bon lia na parce que na landaka loba moko président Jiba loba kalobi wenge ezali kwanga na makaya bute po obengisa batu wana do pona ko bengisa wenge il faut force na yo ya mbongo ezala donc force ngo lokwa boju mutu na zana force mais botala pe biso ti bon force on boleka bino moko so force on ezali Blaise yaka Maradona yaka bani ba moni pena no bilongi wana parce que c'est là que lengi moko boye
tokutana lisusu donc soki ezalaka te na se mabele bato bakutanaka nde tokutanaka boye elingi esala esengo me toyebi te lelo soki na se mabele tokutana ndenge wana me ntango nzambe apesi biso moma oyo tokutana lisusu ndenge wana eza esengo na biso eza esengo ya public eza esengo ya tout le monde oyo ayebaki histoire ya wenge te abandela sikoyo histoire mpo eloko nalobaki wenge bokoki kotyango na eza bakuru bokopesa wana na baklasse préfet kopesa lisolo ya histoire ya wenge na bano bakoli lelo ozokomprendre ezali te ntango bazotuna préfet tuna wenge ntango ebandaki nani azalaki na mbunda nani azalaki na drum histoire yango nde yango oyo histoire ya wenge nde yango ya propre donc wenge ntango ebandaki Blaise Mbunda bayaki ndenge nini c'est ça histoire ya kobeta na passage ya mutu na ndenge na ye Ali Mbunda yaki ndenge nini après Blaise Mbunda to Blaise Mbunda yaki kuta Ali Mbunda faut bana bayeba histoire wana ozomona Blaise Mbunda utaki wapi po akomana na wenge muzika lelo soki kombo ya Blaise Mbunda yebani c'est grâce à wenge muzika do bazali ba père nanga Pontana ndo beta mbuna biso na barumba ya baodeyo na yebana ki bongo te mais lelo soki na yebani c'est grâce à wenge mais lobi nango ikoma ya nini atana longwa ki kala mais il faut ko benga nga to sa binemi te pona makambo ya mbongo kabula biso na bondeko photo ça l'appelle ko moko net attaque Didi Masela fondateur orchestre il faut azana droit ko déclarer batwana batuna ngai bana na ngai il faut bazala net mandutila les rois il faut sala ba Maradona yaka pour kutaka titina kutana nde Maradona titina nda ekuta biso lelo Maradona zate titina lelo Blaise Mbunda zate Ali Mbunda titina kuta na chose betena Maradona mais ngai Blaise Mbunda betena Ali Mbunda te na betena Ali Mbunda te o msuna soka na ukima kelo no Blaise Mbunda bando betena Ali Mbunda te nga na betena Ali Mbunda te na betena na Dompiero Ali Mbunda te Ali Mbunda yaki tango biso to longwe nde Ali Mbunda ayena na wenge mais ko kutani boye nanu te parce que ce peut to kutana ngana ye ngeza la pe babilo mususu c'est-à-dire na yebisa ko loko moko ngala kataka bisiki batu babinaka Romran bato zo pumbwe partition na pona kobeta yango funga na beta yango po yo ya kozwa Romran pe ba rythme biso beta wana na nini esa ba rythme oyo to ta wana ba folklorique Romran donc ezo loba de so écouter soko tuni soko mukomso ozwa chance kuta fonder Masela awebisa ngai partition na sali soko beta on tana oya na concert na changer yango nanoni ngati loko na sali doubler la betango donc ça image na te ya ona ngate rythme na ngana zo beta olo balanga beta lokola mutu wana te lo balanga yiba mayela mutu wana balusa yango wana ndi Blaise Mbunda mena beta lokola yekaka te na beta ngote po eze belé na mutu omoni tanga na longe wenge na kibana ok pona bakisa suma yele mon parce que ndenge na wenge na be ko beta charanga te na be ko bola salisa te na ko bola nini te mais tana kena bana ok ne na bi ko beta ba partition na bi ko beta salisa nini romani donc lelo na poto ba salisa na so bo beta ngote ça passe do na kena ko bakisa suma yele na longo wenge te mena kena ko bakisa nde mayele lisusu pona iba lelo soki bazo benga ba musicien moko bo beta ba sali za ba biloko wana ebela ba batela Congo ba ibiango te okotikile mona bo beta sali za beta charanga beta pachanga beta nini ba ibiango te dongane na kena sous classe alors bon siko na mayele wana na ibo bola ba biloko wana na ye na ngondo susu na zuna wenge yali wati yapo na boa mutu Sikono Blaise Mbunda
administration ya wenge ya kala bazongisi yango ndenge ezalaki oyo azalaki président oyo azalaki boye oyo acharge boye oyo boye siko question moko nazo mituna siko na miniti oyo soki balobi ke Adolphe Domingos te yo folata uniforme esa ndeni ozomona sika ba bon baza bato batangi parce que ezali wenge ezongi yango moko te wenge bako soki makambo esili mutu moko ozonga te na wenge 2 fois 3 fois te kaka soki basisi ba concert ba mutra mutu ba oni so ba leader okuna zala wenge tona tonia kasi tango na mutando udirisha kimoko yakishibe piana mais ça c'est comment faire bon boso boy kolata ba ka ba lokato contrat ba peso ka uniforme lata osomona donc tout le monde il faut lata ka uniforme joko ba bi uniforme boso yo lo banini kolo mutabeti sibina bi bolata uniforme mais na poni muto moko nde bolata uniforme te bo yo avo zo mbongo sani kasi yem tareka president président zaika moko wana te na ko s'imaginer siko na minute wana kasi on a invité président zaika moko donc yo parce que vous faut makani sinon président zaika moko ezaka jibe muto ba wolo bate ya bolata uniforme te parce que mtazaki président orchestre bazali na droit wana ya kolata uniforme parce que so balobi Blaise Bula lobaki kamoka bi to landela ka ningi tozalaki na wenge donc bo soka image ya wenge donc président zakaka JB bo balongoli didi masela fondateur alors bon la uniforme c'est qui oh ça dit niveau ce que yo mo yebi ne toka wala ezali question ya kotoka te eza question yo zwa mbongo la uniforme na tongo longoli yango soko obwaki mais ye aza leader totalaka ngo FIFA la musika papa wemba banini alaitsa ba yemene ape ba uniforme balataka omran na minute mouvement ezalaka minute ezali le JB omran parce que ye abandaki yango ki président bandaka la tebenga ba ki katala sona obenga nga président tout le monde tebenga ki président kasi ye tatati yana zo déclarer mingi pa na ye makambo so biso beti te donc ye nem dans en tête bali ye na didi masela parce que biso to kutaki ye tata ye mtasanga mamnyoso ye ne président orchestre tata dotika bana ba polambola libanda mais ba monsieur so bi na famille si boza 12 basoki soki mpe bakosa tata baza père yete nzoka asali kope akepa mutu moko non 5 shaba bacontrat ezali 5 shaba mais yo na obolo 3 shaba nga na obenda de ekomi bacontrat ndenge wana toloba non atake jiba azali papa azongisa makanisi na ye tangu baki kosala asali nini nsembo nini asala ngo na prison tokomi na katsanda ko wele oyo toyoka na sango to vivre yango ba famille na bango basali fete na bosen place wana wele jiba sala ngo na prison bang ya solo kini e bouger banani ayo tokoyoka na sango ba cheno mango kitoko bonzengai metango jiba zemba bloko wana bango basalaka wapi balaki te osombrana bazalaki te donc siko moment oyo ekomi alemutela mutu akomi ndo misisi na betela 4x4 te abengi misisi na ya koyemba okuna abengi misisi na ya koyemba yo salaka loko betela 4x4 mais so zwi disha bangana zwa 4 shaba no eza fokop bo benga badwa ya wenge mandu akoki kobandeli na ye abetaki na wenge asuki wana patient ki sangila ye adui pendi na suka donc eza histoire moko ese lenge mais so bobi si histoire wana ekobeba parce que c'est histoire elenge ozo umran histoire na bako koma na classe bako pesa mpi bana be examen na classe ba ningi bobebisa histoire wana non tango Blaise Mbonda ndai kobeta bazalaki na nani c'est ça Blaise Mbonda tanga yaki na wenge akutaki nani
ba histoire yango ya kobeta po bolingo sala livre mais livre fait ça mamba lokuta de la livre moko ya solo mais ça to comme on a ba livre lokuta donc obobisi makam hein et ça je suis nga Blaise Mbunda na yo wana non et ça te pona zwa mbongo non et ça vraie histoire lelo yo bato felisaka lelo wenge ah Blaise Mbunda musala banga so yo bima c'est grâce à wenge et ça nga plaisir bosigo lelo ngana wanga na wenge le temps bino ndingo bono wanga nanga ngapena wanga na wenge comprendre mais na ko wanga na ngote na solo ba bosolo oyo na kombo ya Nzambe po bible lobi loba bosolo nango yango wana donc ngai tango na beti na yaki na wenge kombo na ngai bana ite Blaise Mbunda na kitambo ba yebaki Blaise Mbunda na bambunda na so beta mais tango ye bana 24 comme monde entier lelo na kene pas lentu na orchestre mo bazwanga c'est grâce à ba wenge ah mutabunga wana Blaise Mbunda les doya bana ya wenge ah Blaise Mbunda les doya wenge et ça nga plaisir pe kombo wana tsikala zokende na zwaka kaka pour notre école ya makasi et ça Valère ya wenge. Et ça Valère ya wenge, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez suivi l'intervention de non seulement de Blaise Mbunda lui-même, mais aussi l'intervention de toutes les personnes qui ont réclamé quand même présence naïe à ce qui concerne participation naïe à réunification ya wenge 4x4 tout terrain. Hein, parce que Batebele est absent, alors Bazo réclamé présence naïe et il n'est pas possible à venir naïe. Impression par rapport à la situation. Blaise Mbunda, moi, mot de la fin, moi, dédicace par rapport à l'émission de Lelo. Bon, ceux qui ont dit 4x4, ils ont une chance. Ceux qui ont dit que ils mais une chance. Nzambe mutayebi so to beteki na wenge te nzambe mutayebi so pe to beteki na wenge ngo ya solo nzambe ka mutayebi so pe ya lokuta nzambe mutayebi donana minga oloba te tutika nyoso na nzambe ba dédicace bon na osepela mingi na ba masala ngande te Kennedy Mbala na ba putu azo déclarer azo tinanga ba message mbonda ndenge nini hein masala na Suisse ba grand frère nanga belé ba juna mombafu ba liwana bazo déclarer mais wenge ba sai bo pona ni donc bazo benga ngai ba te belé na pesi grand frère nanga juna mombafu mbote sikazali nzamba sungaye na makamazali ko sala kuna na pesi masa nanga Kennedy Mbala na ba Suisse na poto mbote belé mais tout est là wakamani ngezo selekela na pesi baninga nga nyoso ya bana oke mbote bo opea wenge batikalaki basiampa luzolo na pesi bino mbote totala kama kaone ngezo kende soto kobeta bokomona soki to kozala bokomona kaka parce que musali zali nango babi soki babengi yote koyela kondima présenter yango tozozela babenga biso kaka nazalaki na bango nazalaki kuna nakina bango te nazalaki kuna babi nanga non administrateur nani producteur toto na producteur akola taper lobi na ndoto pe oh to benga pe Blaise Mbunda mais yango nazolo bano de nyonso za nzambe so nzambe ba na obeta na obisonga na obeta na winga na obeta donc Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Vous avez suivi l'intervention de Blaise Mbunda ainsi que de tous ses fanatiques en ce qui concerne sa participation au concert de Wenge Musica 4x4 tout terrain. Donc un grand merci à toute l'équipe de Congo Mokili Télévision dans son ensemble, spécialement à celui qui est derrière la caméra, Kevin Leou. Donc mes salutations spéciales aussi à Edo Biyebina depuis Toulouse, mes salutations spéciales à Adrien Touzeo depuis Birmingham et mes salutations spéciales à William Luzolo, à Clara Luzolo et à Christelle Luzolo depuis la France. Donc mes salutations spéciales aussi à Blaise Mpanzu depuis Birmingham. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, cette émission est terminée. D'ici là, portez-vous bien et on se voit à la prochaine. Choukrani. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74.
Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.